Maître Likonzi, to solola qui na on a kati cimetière mais awa to za déjà na kati ya ndaku ni neza impression na yo ni neza maloba na yo impression na ngai impression na ngai ezake to kundi ve na kimia obule salemete telema via zalaki mutu moko ya boboto asolola bien. Voilà pourquoi makambo eleki kitoko. Donc merci mingi na Nzambe pe merci mingi na communauté congolaise pe merci mingi na yo mwana ya batu ya mama kalanga kwa pona musala zo sala kitoko. Merci mingi mwana mboka ngana mwana musala na bino mwana musala ba congolais mais quand même to moni ba congolais savoir moi bolingo ezali po biso ba lobaka to lingana kate to inaka mais on azo mona isa contraire à wana oyo déjà tango batu bato tala déjà ça veut dire que bolingo eza wana. Donc moi biloko mike ezala na communauté ezanga kate ezala na bandaka mabala moi ba ezanga kate mais toujours bolingo ezali na kata communauté to souhaiter que Nzamba sa la grâce to lingana pena unité bomoko mémoral pour communauté na biso to mama loko ba communauté mususu. Voilà pourquoi merci mingi mwana mboka mais moi souvenir moko ya Vieux King moko mi balé kaka bon souvenir na koza na ya Vieux King ezaka ka tozaki na kitoko to benga naka to sololaka apesa ka ba conseil souvenir mingi na tikela ngo za ba conseil na ye. Merci beaucoup. Merci mingi bayike bana mboka batata ba mama bandeko ya bolingo na banzi ete bozoka ndenge bayike bana mboka bako témoigner yo za na bomo yesko sala malamu mokolo kotika biso mokolo kokufa est-ce que bato bako témoigner yo ndenge bazo témoigner Vieux King alors to sala malamu to tika ko inana to tika ko fingana tozali bandeko bisika bato bazali mabezanga kate so mabe ezali esengeli ko ranger ndenge balobaka le linge sale c'est lave en famille toujours journaliste na bino investigation Patrick Chimanga tata mayanga ni na rythme mwana mboka na banzi tozana posa pe ba congolais bazana posa oloba quelque chose ko telema te moi combo et puis impression na yo sur matanga Vieux King ko telema. Bon, ezangai maître Kai Kadima, tueka ole la jeune abiso King, talara abiso bana bandal, et là système à Kosbaki, bandal qui tambo jeune angai, via ma belle ton obété ma solo kala il y a des années 80. Mais à Koufi, que son âme repose à paix, n'a pas si batutumbote, n'a pas si batutumbote, mais tout le LPG n'a n'engue sengeli, n'a n'engue kumbu nae, ya paka na biso. Moi souvenir moko mi balé, ya vie ozanango. Da souvenir est belé mais na golo bakata moko, AFM social. Surtout soga yebika rosa congolais donc vous partagez vraiment qui a soit vraiment pas sinon comme passe na ye tomoni ozo témoigner malamu batu bazo témoigner malamu mais conseil nino kopesa na batu o bazana na bomo yonanga to sala mabe bien to sala malamu jour pe biso to kozala est-ce que batu bako témoigner pour na biso de bazo témoigner pour na Vieux King ndengo zo témoigner conseil nino kopesa conseil ezaliga que tout landa exemple ba kulutu pour vieux na tiro mona été na espoir tranquille na tiro na mona espoir il y a unité car toujours hein. Merci mingi mwana mboka. Batata ba mama bande kwa bolingo tozo yamba toujours bana mboka mbote mwana mboka. Mbote bengi ndeko. Na sepeli ko yamba yo kombo na ona ne point impression ya jani ni par rapport à matanga bien na biso kingo ko pousa la ouais vraiment elle bosse na osenga ba mes condoléances belé na famille éprouvée. Na ba masana ye ya banolo bananga toujours na boxer mazaba bana gitambo toujours au fait na nzola meso ngala muntando na kutai ana mboka oyoyo umena ya trop mais impression na yo ezani par rapport à organisation ndenge ba congolais ba ye ni neza impression na yo na bokunda minae par rapport à communauté na biso vraiment félicitations na communauté congolaise ya Cape Town na sepeli ya trop vie penda ke kitoko akei kitoko elo kana kosenga na communauté congolaise unité oyo et continuaka toboya ba division banini to sala toujours together ndeka emblème mboko lobi together udumo
yango nalingaki na tuna oleki liboso ya motuna na ngai bato mingi babanda koloba kaka oyo bakongole bayinanaka balinganaka te bavisitanaka te na ntango ya pasi mais nazomona awa c'est le contraire bakongole bazali ebele donc bakoseli biso bien tokomi bokochange kokoma malamu biso bakongole vraiment omoni ya amour ebana na ndako yango eza éducation de base soko rata amour na palin partout bana okende kozala nini diviseur mvulungisi ozo comprendre depuis nga na umela mboka oyo beti bangola bani banini partout nakendaka na senaka toujours amour bato nakendaka okuta bazalaka toujours ini c'est pour cela to continuer yango soko moni mutu azoya na place ya critique n'esprit division c'est que ye moko aza mal instruit aza diviseur Cape Town tous allons toujours together. Merci. Merci Mingi président Mwana Mboka Tokosola Mbalasima. Merci. Okay. Moi combo roboaka moi 2-3 personnes robakotala opo bakotala le monde entier. Minga roloba peneza te comme on Roger Ntsimbulu l'injilo le plus suspect mystique na lelaka ba forme na beta ba forme na teka ba forme te na teka ba forme njili mobimba kini mobimba vous comprenez bon ba dédicace na ngazali ba soda na na monani baza awate je salue de loin Maïsa les populaires na kin asichonda ça déjà a papi ki tout ba monanité nous sommes together bande comme sous ton monanité mais tout ça a toujours même morale mais pensée toujours idéologie chic et rebelle état d'esprit. Merci. Tokos toujours. Tokos. Batata ba maman bande kwa bolingo toujours na même rythme ndenge bomoni tozokende molo molo na suka interview na biso tozali awa na matanga ya vie King Gabin Zalameso ya sila ina otika biso ndenge bolandi ba congolais bazoloba par-ci par-là bazo témoigner bazoloba bolamu na ye ngana banzi ete photo sala malamu na mokili tant tozali envie photo sala malamu puisque mokilo ezali mbanga ntaba lelo to uti kotika vient Gabin na éviter le bito kotika nani mais soki ozala jour na yo est-ce que baike bana mboka bakoloba malamu pona yo ni les impressionné par rapport à des nabiso vie King. Bon, vraiment impressionnant par rapport à des grand frère Nabiso, Jean Gabin, Nzola Meso, King, Obabengi King, et ça qui retrouvaille mon que salami à ancien, des comme ça sur Cape Town, tout le monde il y a 10 ans, 12 ans, 13 ans, 20 ans, 30 ans passés, et le Kwaliboso et Pesibiso et Sengoyangoana. Yami Balé et Zali Lissousou, que tomoni bayaya na biso misusu oyo na ndenge bazali ko se comporter na matanga bazali na comportement ya tout droit ya ndenge alangwa nzembo moko boye apesi slogan ya mikolo yo tout droit mutu nyonso ayebi donc wana eza parmi ba impression na ngai oyo nanu parmi ba impression yango wana mais organisation quand même elle est bien toko féliciter ba organiser matanga vie. Bon, vraiment, toko kozala ba hypocrite te. Ngai naza démocrate, organisation ce qui te repesa sur 10, baza na 4,5. Donc ça veut dire ba échouer na organisation. Ezali na ba grande ligne belé toko ko soulever malgré tout. Congolais même oya bimi mboka za na diaspora asa ko comprendre kaka modernisation te aza comprendre kaka développement te donc organisation bazala ki na moi mbutu ba boiter quelque part et puis ce que tout ngai na repesa pe be élément o esali ke ba boiter yango na ngana tuna ba boiter par rapport ya nini ba point nini ba élément nini convaincre que ba boiter. OK, d'abord mutu tango akufaka o azali mutu ya batu na kati ya communauté et puis lisusu ndeko o akufi azali moko ya biso aumeli na mboka oyo a travailler asungi pe bandeko asungi communauté congolaise azali pe ancien na Congo aza pe boxeur il fallait qu'il ba boxeur tout le monde a bango il fallait qu'il na organisation on a besoin d'un fisc transport public morbo et permettre
baye bazangi mituka baye bazangi mutu akomema bango na mutuka ti na place ya kotika ndeko na biso na mokolo na ye na place na ye ya suka eloko wana esalami te na baorganisation ya bamatanga toluwaka babus mpo na emema bandeko oyo bazangi lift oyo bazangi mutu akomema ye epuis de deux lisusu tokolobake mutu mpa koya na mutuka bambouteillage ezalaka akoparke mutuka akomata na public transport parce que et faciliter biso tosala l'organisation qui est plus rapide pour bato misusu bakokende misala bato misusu mpe baza na baoccupation bakokende donc par là bandeko na biso organisation bameka un peu ko revoir et surtout tozobeta mbela tozobeta sete na bandeko na biso ya ADK bana ya kitambo bandima erreur oyo basali na organisation bandima yango donc organisation ezalaki parfaite. Merci mingi mwana mboka nini oza nango akobakisa moko mibale tokozota molai te. Ok, ya kobakisa moko mibale ezali te na sengi na communauté congolaise to réorganiser communauté oyo parce que infiltration na kati ya communauté ezali tozali awa toboyi te na mboka libanda tobwakaka bangunda na bakombo ya bapays mosusu mais ntango tokufaka il faut tozongelaka ba originalité na biso surtout biso ba demandeur d'asile eza important parce que tokoyeba te en tout cas to sepel mingi na ndenge to koni ndeko na biso ancien donc to sepel mingi na organisation oyo eleki banda na Mada City na Cape Town en tout cas félicitations à la communauté congolaise na ndenge tozokunda bandeko na biso na ndenge ya bien mobulute eleki na ndenge ya bien balobi matanga bato balie pizza misusu bamemi ba pizza na ndako ezali bosolo ou bien ezali kaka bazokosa déjà solo eza solo banda to banda namba pizza to mona ngala les anciens ndenge nini bakuni ndeko na bango to lia pizza o esalamate biso to bandaki to kunda ndeko na biso pauvre Sherika to kundaki to lia kim nini KFC mais bango ba doubler biso soza nzala ba pression sous mususu donc c'est donc grave dégâts. Mais moi souvenir à vieux moko mibale vieux king donc ça va souvenir na ebele aida ba petit belé bazo ba misala mais nzamba bengi ye tourna ye tourna mutunyo se kozala mais en tout cas akende na paix donc ezanzela batutu quoi ezanzela batutu même biso peut-être tokende mais lelote mutuna mutu aza lokola 13 otambola mutuna mutu aza na arena e na ngonga na ye c'est tout. Mais quand même merci pour l'organisation et puis merci na ba congolais surtout pour la discipline et na moni quand même makambo zo kende bien tokomo kende na suka batu bavandi bazo sepela quand même merci na bino na batu nyoso. En tout cas merci vraiment ndenge organisation salami batutu ko sepela te mais déjà mutu sa kufi déjà tomola keno akundami na mboka mopaya donc to sepela na mutu nyoso a participer oyaye ozala mawa ya kolela ndeko na ye. Donc, tu sais pas mingi la présence à Motunyoso au avant na Cape Town. Merci mingi mwana. Merci beaucoup, merci pour na yo. Merci. Batata ba maman bandeko bolingo baike bana mboka balandi na biso Mayanga Ni TV toujours na rythme ndenge bozomona. Lelo ezali samedi na kati Afrique du Sud Mada City mboka Mandela Nelson Mandela moko kati ya communauté congolaise asilaki na ko tika biso na kombo Vieux King. Alors tokenda ko tika nzoto na ye na cimetière ndenge bomoni baike bana mboka bavandi awa ebele tozali bongo kosokola maboko ndenge ezalaka na sima ya kokunda mowei esengeli tovanda tosolola ndenge ezala kaka mais ngai lokola mopanzi sango namoni baike ebele bazalaki awa napesi merci na bakongolais pour na discipline mwana mboka mbote mingi mwana mama Kalanga donc on est là. Je m'appelle Joacin Jules Nseka. Naza na communauté partout tozali. Toye lelo yo pona kolela nanu vient na biso King Gabin donc tozala ki na ensemble penza batembele mais lelo yo atiki biso yangwana toye to sangana lelo to lobela pona ye. Merci beaucoup. Baike bana mboka mutu na lukaka ye oyo. Et c'est moi ça makasi vraiment kokutana na yo na ebité quoi il faut te mettre la bango masolo biso privé.
bon privé mpenza lelo tolobela yango mpenza te mpo mai na miso tozala bamatanga ebele lelo mpe toye nanu mpo na vie na biso King Gabin mutu na ngai ya ntongo tozalazala na ye na bagroupe ya bamama opération blessing tozalaki partout mais bambode ezangaka nango te vraiment ekozanga te donc mwana mama kalanga yeyo donc toswanaka par-ci par-là mais lelo ezali comment on appelle ça donc kosangana ensemble kokabula mawa ensemble liwa mpe koma nango mwa esengo mpe yake opema na esengo biso mpe totikala na esengo c'est ça yango wana mpenza eza eloko makasi vraiment esengo ezali epa na ngai kokutana na mwana mboka nayebi te kwa mbode ezangaka te toswanaka mais tokutani ya bolingo ozomona vraiment te eloko wana ezangaka te mais pai bato azali 2 ou 3 personnes makambo ezangaka kaka te mais etant ke toza bato toza bakongole biso nyonso tolingi mboka na biso pai eza kuna ebonga biso mpe toza libanda tobongisa pai mabe ezali fo koloba ndenge olobaka fo koloba me ngai nalingaka koloba na yo ezala ya partout koto ala babebisi loba koto ala babebisi loba donc kolinga te ke koatake kote moko wana mpenza esalaka bien te mutu tu oyo azawa oyo aza responsable ya communauté ntango asali mabe fo kotelemela ye vraiment fo kotelemela ye mpo communauté ekende liboso tozotala kolia bambongo koswana pampama biloko moko mike ndeko na ngai eza mpenza bien te eza vraiment bien te place wana naloba yango ke fo tobongisa surtout bino bajournaliste bino bomema biso mpenza na ndenge moko ya tout droit tokende vraiment tout droit bino bozala na boyokani mpo biso mpe boyokani ekota kati na moko na baresponsable na biso oyo bazondima bato baledevana c'est ça mo nazali nango naloba merci mingi mwa mbote na moko mibale malgré toi na matanga nayebi te oza na mwa mbote te mbote ezangaka te napesi nai na famille na ngai madame na ngai mama Françoise Nseka lifanto na ngai Joyce Nseka bango nyonso pai bazali nzambe amona bango napesi mpe bandeko nyonso tosangani lelo oyo baye awa communauté mpenza tozala toujours bomoko mpe oyo bake misala bazali na susi ya koya me bazwi ta wana te topesa bango kaka faveur wana toyebisa bango ke tokundi King na kimia donc topanzana mpe na kimia en tout cas bato bandima ngo mpenza kofanda lokola famille boye eza jete makelele eza te nini eza te makambo mpenza eleki kitoko merci beaucoup merci mingi nana esengo makasi kokutana na ye bo eza na ide te merci mingi mwana mboka merci pass drinks mwana mboka toza na posa tozoyoka mwa 2 minutes 3 minutes mbote lisusu mbote mwana mama kalanga journaliste international impression yo par rapport à makambo avie ndenge eleki nini okoloba bon daye bomoni kaka ngande organisateur te mais musimbi mbongo ya matango nde bomoni tokundi vie King ngande mna osimba mbongo et puis naza financier disida biso yebi nayebi yango pe bayebi bon vie King azaki vie oyo en tout cas tozala toyebana vie King kala marge na nenga bakin toyebana kite yaza mwana ya kwa mutu donc biso bana kitambo na groupe ya bana kitambo ndenge tozalaki na vie King en tout cas ça vie moko animaka groupe ko motiver batu capitaine botia mbongo ya pesa ka contribution même soit 3 mois mbala moko pour longa na ba problème vraiment liwane bon marge l'air azaki na hôpital tokenda hotel là en tout cas donc kitambo totika vie King te na ndenge hôpital et puis na ndenge ya kwa ko visiter na ndenge palais oyika ba mama adeka kitambo nde ba sangisi biloko totie ba mbongo na groupe bana kitambo toke totikeli vie King en tout cas tolembaki ete tina ndenge kufibo félicitations encore na oki ba lobby et matanga bato balie pizza misusu ba memeli bana bango na bandako et ça bosolo to izaloko bon omoni ba biloko mike nde lingaka ko diminuer bato balie pizza bato bame ba jus bato ba kwa masanga pe bakenda masanga biso pe bato ba jus tokenda so na ba jus donc tolingi to salango professionnalisme na place akende bato balamba ebendaka batirema ko swana mutu mso ko inayo pamba njoka yo yebi eloko te yo tokenda ka shortcut ya ba pizza félicitations quand même malgré ba polémique ezalaki par-ci par là mais quand même félicitations oui ba polémique ezalaki par-ci par là na banjo yokaki yango neti tenga
nayebi polémique elekita bon toza tokokotela yango te vraiment on dirait bato miso banda koloba keno matanga babotoli yango epa bato adeka evi aza vie ya communauté ndenge nini na banzo olokaki bapolémique wana bon mwana mama kalanga zana expliqué yo omoni vie king akfa dimanche je crois le 27 décembre era kufi déjà mutu ya communauté azalaki wana VIP azwi ba imagine biso tout omonaki les mêmes na butu yango bana kitambo bakei ata ba 30 personnes na ndako les mêmes dimanche ba fouti place tozali awa vous comprenez rien à voir polémique ou pas de tango da biso toza ba mani mavungu bazali eza da communauté ya décidé biso eza wana parce que ba bote matanga ndeni le rôle sabika peut-être pour nga za mona kitambo naza pe membre DCWC peut financer les rios sont déjà DCWC donc biso toza wana et la kiske DCWC mouvement wana rien à voir. Merci mingi Pastor Drinks, merci mingi nabité ozana moi liloba muso ko bakisa moko mibale bon en tout cas to sengi peuple congolais merci na ba contribuer te mais ba contribuer ba mituka na bango pona kokende cimetière en tout cas to sengi bino merci yango tolobaka batu oyo ba contribuer mbongo na bango bo wela ka kobima na groupe te po il faut to pesa feedback ya ba mbongo na bino oyo bochaka bomona ka misala oyo esalaka en tout cas awa toza mboka ya bana na bana ndeko yo oyebi opesa ka contribution te salaire fort ata ya muke opesa ka kombo ekotaka na liste yekuta ya journaliste mais apesa ka contribution na ye il faut qu'on paie sa contribution, c'est très important. Nous avons ba contribution qui est à matanga na habité. Il faut notre contribution on ne sait jamais. Vous comprenez? Awa tokunda kaka sans organisation mawa plein. Et là qu'on a un peuple congolais to vivre awa en Afrique du Sud, il faut contribution très important. Ya yo ya mukewana. Merci mingi mwana mboka merci. Merci beaucoup mwana mama kala. Merci baike bana mboka na bansi boyoki esengeli bochaka ba contribution na tango matanga. Lizwi chaku libata ko sekate po biso tout oza bandeki. Lizwi moninga contribuer soko za na possibilité pour tango mosusu ekozo pe lobby et soko yo lobby batu ba ko contribuer pe. Merci na bino ba banso bo contribuer pour na matanga vie na biso vie Gabin. Merci pe na ba contribuer te contenu tango mosusu alikambo songolo to pakala. Mendenge bomoni toza toujours na bino to solo na bato ozomona bavandi awa tozo kende molo na suka. Merci mingi ezali bongo journaliste na bino investigation Patrick Chimanga tata Mayangani mwana ya batu ya mama Christine Kalanga na compte ya Mayangani télévision tozali awa na ba congolais na tango apasi pe na tango bisengo toza na bino ensemble. Merci mingi baike bana mboka.